bana Guine, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Frank Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Semaï. Très heureux de vous avoir nombreux et connectés sur votre site www.africainfo.net. Très chers internautes, d'entrée de jeu, nous recevons sur ce plateau M. Serge Kindoumba. Serge Kindoumba, comme vous le savez, un membre du RASOP avec qui nous allons quand même échanger ensemble avec celui qu'on appelle le bon client. Ces derniers temps, on l'appelle le bon client, Maître David Talaja, qui est aussi un membre du mouvement citoyen congolais debout, avec qui on va devoir analyser quelques sujets d'actualité qui bat son plein partout ailleurs. Déjà, je dis bonjour à Monsieur Serge Kindoumba. Mwanamboka, boni. Moi malamu pona nzambe webi yango ke bokonza kabila susio ya bango ya liba congolais nyonso bakufa ndenge to alia bonne santé boye sepelisaka bokonzo te babomi biso anzelo atobengi alotiliki akatema ya akate bili ya te socialo kabila la kaka baimboka to bakate soki bayibaka e maquette wana na studio ya kotaka kino lelo album wana ebimo bendoto na vie ya peuple congolais yango no abi malamu pona nzambo aseke na monana nayo soki ali pona bokonzo esi to kufa kala biso nyonso tundeko apparemment teni o ezo communiquer pembeo te elingi olakisaki bakongole balingi kimia me bokonza kabila misho bango bazwe ali ya kozwa mboko kotia yango likolo atono essence oyo tobengi l'état contre le peuple congolais tobengi l'état vampire sengo na bango ali makila bana mboka soki etangi bameli masango bamelaka ya bato mbongo champagne ndenge babomaki ndeko Rossi basepeli yango tolakisi bango ke to na besoin kimia na mboko. Merci, Mwanamboka Serge Kindoumba. Maître David Talaja, mouvement citoyen, bonjour. Bonjour, Ndeko Rigen. Mais lelo oyo bino bandeko ya ba mouvement citoyen, c'est comme si beaucoup mozwa par ya bandeko mususu. Boza isusu au milieu. Merci beaucoup pour la motuna, mais na kolingana banda kopesa nanu baimboka. O bazolanda biso na nzela etando mbote na bino peuple congolais. Oya Kinshasa awa ya Congo na o bazali banda na diaspora mbote na bino bandeko toza ensemble tozo continuer lutte ya kobundela mboka ko tombola bendele oyo ekomema biso kino kozwa nkita pona mboka etombwama mais na motuna na yo koloba ke mouvement citoyen ezali côté moko oui mais il fallait qu'on rappelle mouvement citoyen et botamaka pambate. Mouvement citoyen yaka ko botama pona ko accompagner ba parti politique. Enfin, yako sauver mboka et bima na souffrance otozanango. Mouvement citoyen est un groupe de pression. Oye ko tindika ba imboka oye ko la mosa veille conscience ya peuple pona ko récupérer oezali mboka na biso oezali bomoto na biso oyo Ndeko Kabila na gouvernement mobimba batamboli likolo ya ba valeur républicaine personnalité valeur ya motovi humaine ezolobela bango sous le côté pasi ya ba congolais comme sengo na bango. Alors biso mouvement citoyen to telemi to lobike nous allons intensifier la lutte pour continuer combat jusqu'au bon port où ezali organisation ya maponami. Et tout ce qui est derrière idéal ensemble n'a pas parti politique il y a opposition dont le rassemblement est limité mais tous on mettre peu en garde quiconque personnalité politique il y a opposition comme il y a majorité ou il y a marchander ba mouvement citoyen biso to côté mananzela naé per ko lekanate. Merci. Allez, moi Namboka, Lelo déjà Koloba Boye, et ça a l'impression que vous avez vraiment déterminé. Mais tu évité déjà journée, il y a lobby le 9 mars, et ça déclaré et pas Nabino Bandeko, mouvement citoyen, journée ville morte. Pour quel but? Absolument. Ndeko Rigen, ozo observer attitude Nabuso, tout ça la attitude de recueillement.
parce que na lopoto balobaka, on ne fait pas la fête lorsque ça brille chez les voisins. Mais l'élo, ça ne brille pas chez les voisins, ça brille chez nous. Il est évident qu'il est observé ville morte sur toute l'étendue de la République. Observé ville morte. Tous les Congolais, et pas union Sozouami, awa na Congo Kinshasa, na ba province Mususu, na mikili ya poto, mukolo ya lobi, ezali mukolo tozali ko pesa yango po na ba héros, ba soldats, bana mboka oyo ba telemaki na kibomoto na bango balobi non, trop c'est trop. Au nom de la dignité humaine, au nom de la démocratie, au nom de l'alternance, de Télémi pour arrêter M. Kabila, pour faire comprendre que papa, il est temps, il y a accorder les Congolais, Nzela ya Kende na maponami. Alors, c'est sur base de l'oko wana o bango basalaki, nde balongoli milimo na bango. Lobi toza ko observer ville morte pour Ndeko Rossi, Chimanga Mukendi, Ndeko Rossi, Nzolo Chitala, Soda Elombe Mobali, pour Ndeko Akatani Loboko na Kisangani, pour Ndeko ya Tiki Biso na Équateur, pour Ndeko Misusu o ba tuti samaki na libaku oyo lobi Congolais nyonso pa ya zwami ville morte, misala ezalité, mutako sala eloko azate to kufanda na bandaku, tozala na attitude ya recueillement kino to kopesa programme pour na kolela Rossi elongo na baimboka nyonso. Merci mwana mboka boye nazozongela yo. Mwana mboka Serge Kindomba. Déjà journée à lobby, ils ont déclaré journée ville morte et pas bande qu'on a biso ba mouvement citoyen. Mais le col a maquillé les athées, c'est comme si bozo koka vraiment kolobela yango mingité na baitandoike message ni nokoka ko passer par rapport ya journée ya lobby. Tende koto lobelango na bilili to lobela ki yango mokili mobimba ebi ke to lancer journée à ville morte à vendredi le 9. Yali pona koyebisa bokonza Kabila Congolais a 8 ans ya kofanda ya kokanisa bato bakufi ba paye prix pona mboka o. Tango to bakali solo bero national nga baka Congo aki na deux grands super héros national to aki na moto ba bengi na komba Patrice Emery Lumumba. Deuxième héros national kombo na kumbaki national o to benga kale guide congolais Tshisekedi wa Mulumba. O ali moko ba héros national mi baloto aki na bango. Mena sima ya bato wana toye komona bato babundi bitumba batangisi makila na bango pona mboko milimo ya bango esika ali pe makana kimia po bayebi ke kombo bango babundaki ya Lumumba na ekumbaki Tshisekedi bato mosu pe baye bafuti pri ya makila wana lokwa ndeko nanga Rossi Chimanga amoko abero ndeko na biso eriko akufene kwateka amoko abero Jeremy akatani loboko kuna na Kisangani ali moko ya basoda ya peuple ba telemi makila wana ensemble ya ba martyr le 31 décembre 2017 ensemble ya makilo etangaki le 21 janvier ensemble ya makilo etangaki le 25 février otoyebi ke bandeko wana bakufi solo patronage ya Kabila soki Kabila ningaki kimia na Kongo ningaki asaisa maponame yango moni tobengi motototo lobi ke fanda na ndako mokolo wana ali mokolo fo dokanisa ba héros na biso pourquoi na lobi ke Kongo aki na deux grands histoire ya ba héros national Musée Laurent Désiré Kabila tika jamais kozala héros national Musée akufi pona biso te Musée akufaki pona makambo ya yebi oya akufelaki bato batangiseli peuple congolais makila bango wana nde photo rendre bango dernier hommage bango wana nde photo kanisa to réfléchir pour na mémoire ya bato wana na yebi ke misu bakofinga nga kuna pourquoi ko ba makamba modèle wana na musée Musée akufe siko Congo mobimba le endroit le plus sécurisé akana palais présidentiel tango akufe kuna kufe na makambo etali mboka bato ba okufela ka mboka Rossi akufe na balabala akufe na katanda ko ya ede elingo la kisaka l'état contre le peuple ayebi nzani no bango babomisa ki Rossi to bengi congolais nyonso ya diaspora ya awa esiko ali lobby fanda poto kanisa andeo ye kumbaki national tozo benga le guide le maître suprême kombo ya bundi atika biso Lumumba atiki biso lelo Congo to a fier ya kotanga ba héros national kwa ba Rossi bato babundeli mboka na ndenga solo lokwa Thérèse Kapangala bato babundeli mboka na ndenga solo azwi lisasi lokwa ndeko nanga Eric na mbandaka na ba nyonso tu
bakufi na bao tout ndeko babenga kona bakaza riche linette fumé pauvre politique chibala bato tout ya bomisaka le 19 septembre 2016 oh lelo ya fanda ne bonga na premier ministre likola ba makila bato wana yango c'est que vendredi to kofanda na bandako poto kanisa bango to kofanda poto lobi bango ba be ko solo mais muzati ka jamais ko zalero national solo ndeko na ngai donc eloko wana ya na befe lobi okomona conséquence ya mbela oyo ba mouvement citoyen ba bwakaki mokili mobimbese yebi yango ke lobi mwana tu ya Congo fanda na ndako lobi mwana tu ya Congo vanda na ndako mais déjà na nzela etando ike baye o bazali kolanda biso bakoka ko retenir nini par rapport ya manifestation wana te lobi ali manifestation te tobi ke bande ko ba fanda na ndako mardi akimesa recueillement pona rosi kino mokolo to kobimisa programme ya nzuro yo nzoto mowe il faut to kende kotika ngo ne siko akofanda na kimia ndenge moko na mbandaka basaki pona ndeko na biso Eric o bakundaki longoni na bandeko na biso ambandaka tobosani bangote mais loko tokoki koloba na bandeko na biso ba diaspora na bandeko na biso bana kati ya Congo botika kosa mosala bokonza kabile saka mosala bokonza kabile ya nini soka pesi na gauche il faut droite yeba botika mosalo yo Olive Lemba saka obi Olive Lemba kapwa kabela motoloko il faut ba mema ba cameraman abali saka moko musuba policier wa kozwa ba policier belé policier moko akenda ko defa $1500 ayebi ke tango ba ko cha enveloppe mama Olive pesa akozwa misolo akozongisela moto ya defake akende kuna na kata enveloppe mokili mobimbe bi ke bobalani première dame opesa bino ba cadeau ba kende kuna ba kuti 100,000 francs na kata 100,000 francs congolais Olive Lemba pesa moins de $100 moins de $100 mais ya kenda ka defi $1500 pas ça makambo libala na tune moko aka kopesa nga information na bi yo tokende ko ba modèle wana nino asira ba bi te ba bi na biso première dame lokwa bango bokonzo basa ko bango balingi ba bi mariage civil boko sa ofele na commune ko futa te infante ya yo ki bongo ba ya déjà avantage ake ko kamisolo eba ke ba ko zo enveloppe kafu ba ya kuna déception totale bande ko na biso a diaspora boy ba ke roshi abundi bitumba po na Congo bola kisa biso bolingo tango bo to viva tango to na bomo to boyi bolingo alike makile tangi déjà moto akufi ali soute yo ko sa geste ko mi ko créer poto na kata libota geste yo aussi nous sommes des bantous aussi na liboto yaye mape na mwaso yaye na bano yaye soko lingo sa geste to bi boko sala ngo da l'homme ngai ndeko na ona zo biso Serge Kindomba naza na ouvrage na nga o nazo lingana Biblia mikolo eko ya lokaso ya ngai kombo nango yali qui a maudit la République démocratique du Congo. Et aye moko nzambe moto amodi Congo to régime Kabila moto modi Congo parce que na mituni na lokasa na lobi soka ki satana ko sambelo ba congolais ba sambelaka nde mesate sa libera mboko mais lokwa satan na puissance de likola nzambe biso bato to kwa kana nzambe na mituna wana ekoza nzambe moto amodi mboka oyo to bokonza Kabila na pe na besoin ya soutien bandeko na biso moralement financièrement dans tous les domaines yango mona pesi même numéro yanga yali 00243 89 42 860 32 00243 89 42 860 32 wa ko benga ngai pour encourager biso apesa pe idée na kati ya lokasa wana ekoza malamu pe sunga biso na lingi ke loko wana mokili mobimbezo yango mamo azana bongandanga lokasa one ko koma matina gingbandi moto même na lubef lokasa ne ko kendeti na tetela na lingi congolais mobimba atanga lokasa wana qui a maudit la République démocratique du Congo. C'est Dieu lui-même ou l'État contre les peuples congolais régime de Joseph Kabila. O ali moko ba malé. Mais lokola déjà ozo lobela ouvrage na yo na kolinga pe o analyser mukie na à propos ya ouvrage OP ndeko Rossi a tiki ou soit a zaki déjà na projet ya kotika mais déjà na ba 28 ans na ye ba 28 ans d'âge atika a komaka déjà ouvrage mais par rapport à ouvrage oyo quel mécanisme politique pour la République démocratique du Congo na ebité o ezaki bongo ouvrage mwana mboka Rossi abandai ko bongisa okokai ko commenter nini quel mécanisme vraiment quel mécanisme politique pour la République démocratique oyo na koloba na yebi mo mobali wana malamu
na baka mongo moko musu na bilili awa na ba télévision locale na Kinshasa na lobby eza passe bande kona biso ba gesto bakomi kosa to komona ngonde mona bokonza Kabila bato babomaka biso nzala soki basepe moko wana bakolie sabino tala bamemeli bino bengulutu ya bilili ya bakameramene baya bakoboma kuna bato na baorphelinat moto afandi des mois aliaka te okoka bango baile mwa kopo aloso mwa mosunia soso bamemeli kamera batala otokwe kosenga bango wosi andeyoka bitumbo ya bundi ana lukaso ya tiki febima ana liboto ya tiki abunda biso na enseignement toujours pembeni ya notre maître le guide Kumbaki national Tshisekedi wa Mulumba ben 50 ya biso makila martyr balela te na liwa martyr et a passé même martyr makilo yesoke tangi fo pesa bino makasi alini oyo rose sika suki il faut bato musu ba continuer neti babiso botozo continuer na bandeko David ndenge moko pe lokasa aussi il faut ça nini de génération en génération ekoyaka neti ngai déjà na lobaki yango maso ekoza na mois de mars boye bake bokonza Kabila kaningai na li moto yo l'état contre le peuple congolais ciblé à tout moment nazo ka ba message à bato service à renseignement na obai na kokima bango te oyo ngai na lukaka na milenge la deja babenga nga moto balia kala na koma kozande nani oyo makilo yange kozana maboko ya ye ndenge moko moto aliaka sebe akasoko alali ala muki obi naliaka musunia tabate naliaka musunia moto po mona bakimbidiki nkuyo bakoiko bimela na nzelo ya ye bato nga lukaka bangwana yango na lansaki message na bisa général Kasongo na bisa général Ilungazie na bisa Kalef Mutombo toi li sou na intimidation te ata bokonza Kabila éclairé biso ba bérin rouge sous le patronage à Kabila ba miliso bazui contre biso ba miliso ba pesi bango mission na bokonzo ba bi panza église catholique omonaki bango ba biso ko moni mupe beta ya ata ko beta kata elamba wana ko banga ete wana l'état contre les peuples makambo to monaki samaki na Burundi kune pa kuuziza baye na ngwawa nani asali yango bokonza Kabila moto moko atuninga alobi qui a tué aussi na ebisa que réponse est simple qui a tué aussi c'est l'état contre le peuple congolais ensemble na la police ali membre ya majorité présidentielle bango bato babomi ndeko aussi komba ya Rossi on a koloba na lokasa aussi to ana besoin continuité eloko wana bola kise bolingo te ya botindi lelo pona nzoto moyi bakundi te tango bakokunda le mwana panzani tete to ana besoin ya soutien eloko wana bo continuer nango ndenge moko na lokaso yanga qui a maudit la République démocratique du Congo c'est Dieu lui-même ou l'état contre le peuple congolais na besoin de soutien bande lelo et sengeli ete opesa ba imboka ba oyo bazo konza biso mwa likanisi mécanisme nini politique ndenge ndeko Rossi akomi bango bakokaki kozwa ukusala pour enfin que kimia ou soit makambo etambola ndeko oyebi bato babengi l'état contre le peuple baka na besoin mécanisme te mécanisme ya bango ali ba immeuble ba otonga katongo midi pourquoi mécanisme ya bango e ali kokonianga lali ala muki akui misolo FPI kokonianga lali ala muki azui immeuble IAC onde ko moki akosaka biso Gabriel Mokia abike IAC agaye bokonza Kabila teki IAC moki agobata fandi obekimia ane loko te ko ça comme déclaration bango baka na leçon te o ali toko ko bisa bango il faut ko sumu bokonza Kabila na bato il faut bazwa mokato bakei batike biso Congo na kimia nde mécanisme malamu ekoya nde bato ba na bon sens ba na bolingwa Congo passe ya ba Congolais ya makambo ta bango nzala na biso ya makambo il faut ta bango ba ka motema passe mais tango moni bokonzo to bengi l'état contre le peuple congolais bazui motema bango ba baloli na ndenga sima mabe yoko ekolika na bato modèle wana Congo lelo ekomi abattoir ya ba être humain yo yebe ngote moto moko abaki au Congo to alwa risi mengana ebise biso to kolega Syrie boa babomaka moto okola aboki na buni akuna bato bakufi butembo bado elobela bokonza Kabila loko te afande obesui yango moni to bi l'état vampire ndenge makila ba Congolais ezotangaka esepelisa bango bana leçon to bango bakoki ko attirer na lokasa ya ndeko Rossi soki ali départ na bango to wana makambo te bango te tango ko bango bongo babi yo ba biso bokonza Kabila ninga conseil ya fandi wana pona conseil ya yo to ya fandi wana pona intérêt ya mabumu ya bato ya ye na bato na ye moko vio bango bakota na ngove ya champagne
akolala la muki yo langwa masanga ya langwa ko to benga ka ifeste dile kwita mi kiswe kangi ya bosani yo okite motonga benga ka makofi mandomba madisadar ameli masango ba mesana komela na mitu na biso peuple congolais aye ya mokambia senite ya za secrétaire permanent à bureau PPRD aleki na tandoki par le bana ba congolais abike élection en 2019 yé un individu alali ala muki tango tokobenga bango l'état contre les peuples ozomo basinita l'état contre les peuples lokwa bayebi kenanga ali moko ba rapporteur général à réunion Kinga 4 oyo lobi makofi mandomba madi sada yango ko bananga akosala nini akosincliner déjà tobisaka baimboka boye bakake Kabila na zendo aye amelengeli te na makamba mapondami Kabila conscient ayebi ke bilon ya yeza positif na veni boulevard Tchatch na commune na Gombe dans l'ensemble ya Congo ali négatif akokende mapondami nano akofote mokitani aye bayebi tango Kabila zozwa motuka akumbi kuna des LM kobima des LM tikinga kacha osa 2h30 minutes na nza motuka ayebi réalité ville Kinshasa ayebi ke alalisa bakinwa likolo bafulu sulo patronage ya Kabila ye moko kimbuta baya soki boyebise makambo kimbuta bafulu abi bokoyebisa kanga bofota nga to bofota Kabila bokende pa moto bofota ka soki baby fo bomona ye soki bongi fo bomona ndeko bango to ana leso to ko kopesa bango te soki akeba kende te il faut beaucoup de Kabila kende yo ko pesa ma conseil bango bayoka moto mangongi oba nango bakoy koyoka yo atondi mwana mboka Serge Kindumba. Maître David Talaja, mouvement citoyen, autopsie faite, quel résultat ou soit jusqu'à maintenant résultat non limité? Pourquoi seulement autopsie? Merci Ndeko. Mais avant na koma na motuna wana na kolingana na zonga mwa mukie na eleko Ndeko na ngai Serge Kindumba lobaki le grand combattant ya bandeko na biso ya diaspora. Vraiment on a lancé message na bandeko na biso ya diaspora longo nyana na bino na longo li chapeau pesi bino mbote diaspora mobimba Europe, Asie, États-Unis, Canada mbote na bino bandeko parce que na bitumba oyo bo accompagner biso makasi bo participer makasi na bitumba oyo sur le plan ya conseil, sur le plan ya aide, ya appui to tambole longo bo participer charge makasi na niveau communauté internationale mais nazo telemela na likambu oyo biso tozali ba africain biso tozali batu mwendu ba noir tozalaka na culture na biso soki moto akufi ezalaka commerce te soki moto akufi ezalaka campagne te ya visibilité te oui geste ya kosala ya solidarité ya compassion à l'endroit ya famille ya Rossi ya li malamu parce que boza ko assister bango bazomona ke mwana bango abundaki moko te mais geste oyo biso ba imboka ba mouvement citoyen tozo lancer bino appel ya kokoma ko marchander liwa ya Rossi ya ba appel ya ba vidéo ya kokitoye na $200 au pesi obengi caméra oye na $500 au pesi obengi caméra oye na $20,000 au pesi obengi caméra non vraiment wana tokoki ko accepter yango te lutte ya Rossi eza estimé na mbongo te lutte ya Rossi eza estimé na solidarité matérielle te lutte ya Rossi eza estimé na ba valeur républicaine ba valeur démocratique o bande ko défendre et longo na ba congolais nyonso pona ngai pona yo congolais o retrouver bomoto na yo na monoko na biso a balobaka on est mieux que chez soi lelo na ndenge nyonso to ko sala mais ko sala kaka malamu na mboka na yo alors nasa ko interpeller diaspora botika chantage botika publication botika propagande na liwa ya Rossi soko lingo sunga famille il y a une possibilité de rencontrer la famille par le biais du représentant de la famille azali papa ya Rossi maman ya Rossi mwasi na ye oyo asali na famille bokutana bango na kuku bopesi bango eloko
pour permettre bango ba s'organiser. Mais yako benga caméra, yako benga ba journaliste, wana to telemeli yango. Wana za comportement mabe. Soki ko sala bongo mieux vaut botika biso mo to s'organiser. Mais bandeko bozonga moi nanzela. Vraiment na bomoni un peu que tension est mati parce que biso bandeko mouvement citoyen tout ça tic au tac. Soit to moni loko to komela te to lobi mbala moko. Eza na ndenge ya mabete, eza kaka pona to mi rappeler que la cotisation peut créer moi polémique. Mais absolument, absolument parce qu'il y a la cotisation sous anonyme. Il faudrait tout le bayango. Il y a la cotisation sous anonyme. Quelqu'un se permet délibérément, facilement, de lancer à la télévision, d'appeler la caméra pour faire une interview que voilà, nous avons donné autant auprès de la famille. Mais ce qu'on peut autant, authenticité, on a approuvé. Tu sais comment ça se passe. Alors, ce n'est pas important. Où est important, ils allaient te rendre hommage digne na bandeko na biso o batiki biso. Yango wana moni biso ba mouvement citoyen. Tout ça li appel na ba congolais nyonso d'observer la ville morte. Na hommage ya bandeko o bakei, bandeko Rossi, bandeko Jérémy, bandeko Eric. Pour rendre bango hommage. Na bandeko mususo bakufa le 21 janvier, bakufa le 31 décembre 2017. Et ça hommage au to rendre bango lobby, il y a observé ville morte. Et ça hommage au bino ba diaspora lobby na France, na Angleterre, na Belgique, na Suisse, na Allemagne, na États-Unis, na Canada, na Suède. Beaucoup observer lobby ville morte, beaucoup observer moment de recueillement. Il y a que ça la néfice que photo, moi bougie Botelemi, bolakisi drapeau ya mboka ata 10 minutes, c'est une façon ya ko réconforter biso. Parce que biso ba mouvement citoyen to lobi to telemi de na nzela ya bitumba to kozonga te. Tozo kende kino kokoma na but final ezali l'organisation des élections enfin depuis 1960 kino lelo na notre côté en alternance te non to côté en démocratie. La démocratie se voit par le biais des élections de manière continuelle, par le biais d'une alternance politique. Yangwana biso to telemi, tozo kende longo, na bande ko mouvement citoyen, na bande ko ba parti politique, pona ko pousser mboka, to kende na maponami oyo, tozo bundela. Liwa ya Rossi eza recul te pona biso. Liwa ya Rossi ezali réconfort, pona to telema. Koleka. Merci beaucoup Ndeko Rigen pour na motuna ami balé pour na autopsie na évité lelo oyo famille exigé autopsie déjà basali yango na évité. Merci beaucoup. Ça beaucoup plus pour na koyeba origine ya balle oyo Ndeko Rossi. Merci beaucoup. Soit objectif nango principal ezani. Merci beaucoup Ndeko Rigen na motuna tuni et par là, je n'ai qu'à répondre de façon technique. Hein? Parce que la question moko technique. Nous avons un avocat. Et nous allons informer Bandeko Nabuso. Na même fil d'idée. Oyo Ndeko Serge Kindomba Utikoloba Awake. Soutien na bino tolingite kakatango tozui to kufi. Non. Soutien na bino ezatang to na bon moito singa bino soutien. Par là, je vous informe. Parce que Bandeko Batoune Saba, Tungi Samaki, mais Louaya Rossi, la mort de Rossi ne restera jamais impunie. Sur ce, Bisso Bandeko Yaba, mouvement citoyen, nous avons monté un collectif des avocats où nous travaillons ensemble avec une structure formelle où ils ont déjà Nakati Yaba Bandeko Yaba droit de l'homme à Cage. Biso toza un groupe des avocats na biso to travailler ensemble na bango pour na ko porter Liwa Rossi devant la justice nationale et dans la mesure du possible international. Sur ces na droit balobara boye acteur inkumbi probatio. La preuve incombe à celui qui la lègue. Tokoki te kaka ko là l'État. Parce que l'État est le cas qui, à travers les représentants, les porte-parole de la police,
le colonel Monamputu Alobi aussi a koufaki na balle à caoutchouc. Mais biso sali expertise. Balle à caoutchouc ezali balo eko boma mutute. Na expérience, balle à caoutchouc à 10 mètres, à 20 mètres, à 100 mètres, à 50 mètres, et créer un gonflement, et créer un lésion, et créer un fissure. À la longue, il faut créer peut-être ce qui gravité, ça m'a cassé, la pression m'a cassé, au cas de l'arrêt cardiaque, mais il y a possibilité de réanimer. Mais balle, administrer aussi, c'est une balle réelle, une balle létale. Sur ce, biso comme nos avocats, il y a un mouvement citoyen, nous devons absolument apporter les preuves qui attestent que Rossi Azalaki atteint par une balle létale. Voyez un peu. Sur ce, il y a ensemble dans la famille, tout ça qui autopsie. Alors, pour le moment, autopsie, et qu'on nous la balancer sur le plan public, parce que c'est lié à secret professionnel. Il y a l'hôpital où ils ont l'autopsie dans le gouvernement ensemble, mais toujours promettre que dans les jours à venir, d'ici peu, nous allons informer dans rapport légal, il y a médecin légiste et hôpital à Mamaïmo où il y a un rapport, il y a autopsie, où il y a une balle réelle. Il y a un élément devant les juridictions compétentes, enfin, d'attaquer personnellement d'abord, co-responsabiliser pénalement militaires ou bien policiers, où il se permettait qui, de façon délibérée, de façon brutale, de façon vagabonde, il y a que bêta de Gonabiso Massassi. Et civilement, toko attaquer en justice, ndeko ou appelle ça qui ordre de la personne où il semblerait Karine, et puis attaquer le gouvernement congolais pour réparer les préjudices causés parce que boto la moto molimo ezali ezana na valeur ya mbongo te molimo ezaka kanzambe na pesa yango. Alors le quoi ba boto linde ko molimo biso to ko telema na nzela ya mibeko pona ko réclamer ba réparation wana yango no moni importance ya autopsie oyo biso to sengaki biso bato mibeko elongo na famille elongo na mouvement citoyen elongo na parti politique pona toyeba ke Rosa Kufinani et tout ça quoi informer ciblage oyo ba komi ko sala na bandeko lelo bazo menacer Serge Kindomba na ba appel na ba suivi tout cela qui na hier tout ça tamwa na bandal mutu ke landa biso to telema mutu ke lekani tout ça comprendre que c'est ba chi à pouvoir mais au banque ça biso te parce que to bongami na 400 nzela oyo mais tout ça qu'on informé que nous allons porter cette affaire devant la Cour pénale internationale parce que c'est compétent. Na matière oyezali crime de génocide tant que ciblé catégorie à Batou. C'est un crime de génocide. Cette affaire sera portée devant la Cour pénale de justice internationale pour dire droit. Toko bandana no awa toko memayango libanda. Alors c'est un peu ça, moi éclaircissement. Il fallait qu'il y ait la bande qu'on a biso ya awa na libanda par rapport à la procédure au tozanango. Alors le ville morte au tosengi to lancé appel et puis mikolo o elandi ndeto organiser obsèque matanga ndengeni ekolikana. Merci mon amboka David Talaja. Merci ndeko excusez nalinga qui n'a rappelé parce que na bossane ko pesa numéro à téléphone donc bandeko bowe ko zwa biso na nzela ya numéro oyo plus 243 82 342 560 6 à la fin. Plus 243 82 342 560 6 à la fin. Nous allons na WhatsApp, nous allons na Facebook Messenger, beaucoup ko benga, beaucoup ko komana pour na besoin ba suite. Il y a ndengeni toza ko procéder et puis toza na besoin na bino pour na ko soutenir action judiciaire ou to ko mener enfin que le droit soit dit, que la justice soit faite de façon légale, de façon légitime à l'endroit où il y a un déconabiso à Tikibiso. Voilà.
Mesdames et messieurs, sur ce plateau, Maître David Talaja, membre du mouvement citoyen congolais debout, ensemble avec Monsieur Serge Kindoumba, l'un des membres du RASOP. Mesdames et messieurs, avec Bango, vous allez comprendre comment vous essayer un peu d'éclairer lanterne. Il y a Bino Baïbouzel Kolanda Bisso, mais déjà, tu as dit que dans le deuxième sujet, tu as vraiment un sujet où tu as beaucoup plus de temps. Dans le sujet, il y a des Bisso, vaillant combattant, vaillant soldat, Rossi Mukendi. Mais Bongo Tokozo a parti au deuxième sujet, Ndeko Serge Kindoumba. Controverse, transition sans Kabila, transition avec Kabila. Est-ce que Oyo est commis politique de Trump l'a été? Bande de commissions sur opposition, balingi transition avec Kabila. Bande de commissions sur opposition, bazolinga ou bazoloba transition sans Kabila. Commentaire nino kokawosala. Ndeko nakoki koloba liboso tozongi na makambo to bengi mise en application accord. Ngana limoko bato baka ba victime ya bokonzi ya l'état contre le peuple babetanga le 31. Tungito bisabato biso tango toye na maso baila eki bazobwa kaka lokasa babimbela ya mise en application accord. Et ya tepo na suka tozonga na table ya négociation na Kabila. Biso tobi Kabila moto aka problème à Congo. Kabila kopesa possible en politique. Ndeko Kabila ali problème à Congo. Kabila kopesa ka jamais solution na problème à ba Congolais. Lolenge onga na ebeli Kabila. To mona ka ngo na makamba semko tango ndeko Frank Diongo soda ya peuple congolais. Ba kisela lelo ba Congolais ba koma ko benga prophète politique à temps présent. Aebsa kabiso abi dialogue wana ya semko Kabila che motambo. Azoluka ndenge nini akoki kokanga biso na motambo wana tolobaka nyonso tokoki koloba ya mabe contre ye mais lelo yo mokili epesa ye raison abaka ndenge ayebi Kabila moto bokokana naye na 10h juste tellement akana moto mangongi na 10h5 minutes Kabila kochange akobimisa lokaso ya lingi yango moni conséquence ake kobimisa lokasa anome nani moto amesanaka koswana na banda kwa lemba ko ekotemba kuna dikola baliko ya bandi kofinga mama bato amaba yo lokwa na kwaki mapa no yango fa ko betela nga porter no so lingi dezo dango nini chibala na liboto ya ye bamemi yango kuna na primature ekome siko ba obetana ka bibotu tongo midi pokwa nini ezo ka kuna kaniaka misolo ekomi kobundisa Chibala na bato ya ye ndeko ona koki koloba to bengi bango bayi politique mangomba wana na bon sens biso to ali bato to wana nzela ya sima ya oyo lobi kilo ya bana Congo Félix Tshisekedi alobi nini transition sans Kabila. Pourquoi tobi transition sans Kabila? Tu ebi que Kabila mo ali problème à Congo ndeko Kabila ko pesa ka solution te na problème à Congo lolenge nini toko kende na transition sans Kabila ndeko transition sans Kabila ali na nzela ya article 64 to bengi yango peuple congolais prenez-vous en charge profession Tshisekedi wa mulumba tigala ki peuple congolais yango wana mokolo mboka telemaki le 31 décembre le 21 janvier telemi le 25 février ba kolombo kabatemi yango wana ndenzela transition sans Kabila yango wana tango bino boye bakate nzela yango wana o tokosukuma Kabila na bokonzo ya ye fo bakende bokonzo epomoni mboko na nzela kaniaka ba pomoni mboko na nzela nyonso ya mabe Kongo ekufi ndeko na baka moko mususu na oka pasi na mawa moto yo atike ya biso système do benga ngo statut kuna na FPI Constantin Mbengele ya 40%. Lelo Constantin Mbengele a commis donner des leçons na moni moko mususu asangisi bato na fikini koto bache bandero la monene bache photo na photo ya Kabila alingep sabiso 40% ya memaki na FP soko défi $300,000 ya na droit fois kwa kania ka 40% na mbongo yo zui yo kozonga sa $300,000 wana na intérêt ayebisi biso abinyoso wana esamaki obesu lo patronage ya Kabila asuki wana te aki na bano ya emibale moko aki na diplôme lokuto atanga na États-Unis njoka kuna na États-Unis obi bango abano ya bango tema bambongo bazoyibaka ba Congolais abana bango basaka eloko moko te bakota na eloko dobenga ka paresse na likota li français ebi kata na fandi tato yanga bundaka ndenge moko kikwa te ya kantsaka kufanda kano chefre milibela na libela asutuka ebe kiteke mandale te silaka ba balongoli azui conscience ndenge moko makambele kana na kuna na KTFP ndeko motuno lobi ya transition sans Kabila si na pesho yano
ya nini Kabila mwa musala peuple congolais Congo abilanga kafa Kabila te bakolo mboka batu batelemi bato bachaka na musala ya population bapesa ke bobi mandat moko mbala moko posa nini renouveler yango ya teke bapesa ke deux mandats plus 2 ans likolo te biso to abasa Kabila te o Kabila ko mwa ke ba congolais tout babasine te to mibali yango no moni makila ba marti ya ba héros lo ba rosi ba telemi bobi bakei ndenge moko penga na milengelaka tongo midi poko na ebisaka ngo memba camarade na kanga bango zonga zonga na ebisaka moningo ya ngai na bina e maître to na ko kolala na lamuki mokonza Kabila mokolo ko sepele bomanga ko bomanga mokolo ko sepele kanganga ko kanganga moralement déjà na préparé yango monna na loko na ko banga te transition sans Kabila biso to bi alinzela malamu po Kabila moto ali problème ya Congo mais faut ko eba Kabila na mayelo ya mabe Kabila na motema likundo ya kanango ndenga azwa motema ya balola ngo na sima mabe atindela biso belemo ya ye ba chargé de mission na obaki na opposition bango anozoka bango bazo ba noter de la transition sans Kabila bango balingite abato ba mesana ki na via bon chic bon Jean ba juisse oki yango moto amesana ki pa kende na mikili ya poto kuna il faut soit business class et avion misole bi makab obena kesa l'état aye na opposition zoko ka vi wana te kuna bakangele robinet akomi fo misolo ya ye moko ya poche ebi magatali abie soki no bina wumela na opposition po biso ebi kende konaka biso mesana biso na vi opposition enseignement tozwa ki pembene ekumbaki vina nga matembele na pondu chaque jour tala ndenge nazwaka munene bango ba mesana ki neloko babenga ka champagne sikwa lingia kota na vi matembele ba combine epai bana boti Kinshasa mobimba dans le monde il faut bana ona batanga ça zwana seni na moni akokite et puis tango na koka moto zo baka makambo na kombo na Bertin Wanga est-ce que Wanga ka moto opposition e Wanga bakangi awa wa tango bokonza Kabila kaka na makalo obini na sa pa bunda bima abenga Kalev Mutomba senga pardon pa Kabila po babimisa yo koka moto bongo soka ya lobby o ideo ekumbaki junior azo baka Félix Tshisekedi kilo bana Congo ya d'accord na ngote yo yoki soda peuple Martin Fayulu ko ba makambo e Wangazoba Martin yebi passe ba congolais amesana na nzala yebi ke bukonza Kabila boma biso déjà na nzala na kokanga sentir nzalo yanga kino na suka moto ya loba na biso abite nzela transition sans Kabila ya bandoto nani azoba kango Jean Bertin Wanga soko landeli ye parcours ya ye e Wanga okozante e Wanga zolia kana bukonza Kabila tongo midi poko mwana mboka Serge Kindumba likambo oyo ya respect intégral il y a accord, il y a Saint-Sylvestre, ezo pesa vraiment bandeko ebele pasipo to moni ba sango ba telemeli vraiment pouvoir ya Kinshasa enfin que ba mema biso vraiment na respect intégral il y a accord mais kasi na chapitre 5 il y a accord et comment miete il faut ba lever ba mesure il y a ba suspension oyo nyonso ba pesa ki ou soit eza ba pesa ki bandeko ya majorité mais pour nani ba sango bazali ko bundila yango te bazali ko lobela yango te bazali ko senga kaka liberté ya ba prisonnier politique et de neko basango bazo bundela basango bazo bundeko basango bazo bundela nyonso o lelo Congolais azokufa ya nini po Kabila boy ko sasa maponami na ebisa ko moko musuna obikuna Kabila boa ko sesa élection ba député provincial Kabila boa ko sesa élection ba gouverneur kune sika motonga benga ka les gros bébés de la République kuna na Sénat Kengo les gros bébés biso to benga ka gros bébés pourquoi ba maman ba boti biso ba kutake na bokonzi biso to botami to kute na bokonzi na boti mwana ya ngai na mwana wa nga kute na bokonzi ya to biboni Congo ko zo en charge boy Kengo no abimisa misolo ya ye moko te a poche poisson bata papier mouchoir nyonso il faut ka mboke sombela kae même boso ya dan il faut mboka moko nino ya ko sombaka na libengo ya bimisi misolo ndeko revendication ya basango biso to lobi yango tozo ndima yango na nzela oyo ezake ya kobenga na Kabila ya kosesa maponami mais soke ali na bato bana mayela mabe bato bana motema likundu balingi ba congolais te peuple a kosansazaka na bango bato bazonga bazonga na table ya négociation na Kabila azali problème à Congo boye ba yango tant que Kabila ali na bokonzi solution à Congo Kabila ko pesaka yango te awana pona solution à via ba congolais te po yo moko mona Kabila bimaki na sortie médiatique ne na janvier alobi ayoka nyonso Kabila lingi ko ka mapona mite alingi ko yoka
sécurité te na Congo alingi koyoka pete soki Kabila ki pona pe anga kabisa biso nzoto ekumba ki Tshisekedi ekozonga na mabela bakokone lokwa Kabila boy kino lelo yo toana lolenge to alelinde konangai. Merci Mwanamboka Serge Kindumba. Maître David Elokomoko, Monsieur Serge Alobi Awa. Déjà, nungu ekomokota. Na kati ya opposition, bandeko misusu ya opposition. Bazoloba transition avec Kabila. Bandeko misusu ya opposition. Bazoloba transition sans Kabila. Est-ce que Yango est entraîné formation? Il y a plateforme oyo Mwanamboka Moïse Katumbi. Asali oyo to moni ba membre na moko mi baleto misato ba zali bongo na mboka ya Afrique du Sud. Est-ce que makambo oyo ya transition sa Kabila ou soit ko kabwana ya opposition yango ememi mwana mboka Moïse Katumbi na likanisi ya la plateforme wana? Merci ndeko. Na banzi na ko lingana fixer na no opinion na question oyo ya accord ya Saint-Sylvestre. Où ils allaient clé bois où le peuple congolais a gagné le 31 décembre 2016. Il y a qu'à faire accepter, il y a qu'à faire signer des patrons de la majorité présidentielle. Kolo to ya kondimake a qu'à se représenter les sous-soutés, a qu'à réviser constitution té. Mais je pense de façon objective, lutte oyo ensemble biso ba mouvement citoyen, ba parti politique, na elongo comité laïque et kambami na église catholique, ils allaient pour amener à bon port objectivité et accord de façon formelle. Vous voyez un peu, de façon systémique. Na ma commis ou ezalaki na kati. Accord ezalaki appliqué de façon superficielle. Nandenge na bango ba poni bateau, ba ramasser, ba débaucher et memi place et memi. Mais nangonga o tozali tozolinga to confirmer maponami. Pona maponami et salema, il faut toutes les deux parties tous à la confiance. Pona maponami et salema, il faut ba moyens financiers, il faut ba moyens matériels, il faut des moyens techniques, il faut que sécuriser toute l'étendue de la République. Yangwana omoni nanzela préalable oyo Mwanamboka Corneille Nanga pesaki. Absolument, absolument. Tu as dit que préalable wana ezalaki de façon réfléchie, ezalaki de façon préparée, préméditée. Yakocha biso na clé tant on a publié calendrier électoral kolobaki soki s'il s'avère que tu rencontres des contraintes OYOT, il y aura les élections. Ça, c'est déjà un péché. C'est une difficulté réelle. Oyo bango ba évoquer pour mettre biso devant les faits accomplis. Quelles sont les contraintes que vous allez évoquer? Pas mon amboka Corneille Nanga. Les contraintes financières, les contraintes matérielles et les contraintes sécuritaires. Déjà, vous avez la misère, oyo lelo. La misère du peuple congolais aujourd'hui atteint le paroxysme. Misère est commis le long à niveau moko énorme. Mutupona ko bika nanzela te ya lipa. Nanzela ya fufu est comme un miracle. Il faut que l'église assemble nzambe lobi na rolia nini. Nzambe na rola mukandenge nini. Or eza ba makambo feza normal. Ezali parmi ba préparation oyo majorité s'est préparée nanzela ya mwana mboka Corneille Nanga ke mbongo ozalate. À part wana ba matériel il faut MONUSCO, il faut communauté internationale et PESA pour nous déplacer ba kit électoraux, ba hélicoptère, ba avion pour nous déplacer et couper sa maté. Pourquoi? Parce que même les partenaires internationaux il faut ba soutenir l'élection, bango ba poser des conditions na bango sine qua non, ya koloba ke pona bisoto ya ko soutenir bino, il faut tous ala en face. Il y a bateau tous ala bango confiance. Bateau bazana bango confiance ezali bateau bazana côté ya peuple. Bateau bazana bango confiance ezali bactère politique à rassemblement. Il y a solo, il y a limité rassemblement. Bango anande bateau wana les partenaires internationaux bana bango confiance. Mais alors, il y a un moment de zobunda. Nanzela ya démarche au ya comité laïque
to sungana parce que mboka weza mboka na biso to ndima te to continuer ko kufa to continuer ko panza yango parce que il faut to koma na maponami non to ko sungana na nzela ya lisolo to mettre en application accord oyo na batu ya solo oyo bakomamaki na kati parce que baza na kati bafandi batie bango wana ba possibilité ye pour organiser les élections. Possibilité élection na 2018 de 23 décembre, c'est une trompe-l'œil. Les anango aventure oyo majorité za caricature oyo ba préparer pour na kolalisa congolais, pour na kolalisa ba imboka. Toyebi déjà chez na bango. Yango wana toza na kleboa oyo za accord oyo biso na bango to signaki kino ekozala respecter kino to na maponami pour to fongola bango na catch oyo to chaki bango. Merci Maître David. Moi Mboka Serge Kindomba tokomi na suka boye na kopesa bino 1 minute pour besoin temps ya ko résumer oyo bolobi aussi ya ko lancer message moko fort na ba nyonso bazwaki ba se disponibilisaki pour balanda biso na émission kitoko to bandi na ndeko David lokola yo oza na micro to silisa na yo 1 minute. Merci beaucoup. Kopesa okoka ko lancer appel nini. Merci beaucoup ndeko Rigen, le grand journaliste, le journaliste percutant na lisungi ozo sala biso ya ko éveiller conscience ya ba imboka. Nazo lancer message ya solidarité na peuple congolais. Partout et si gagnant so bozwami peuple congolais tous a besoin ya kozala lisanga. Balobi l'union fait la force. Makasi na bino mayele na bino lisungi na bino ndezo ezo sunga ete nkita etombwama. Alors naza koloba boye bandeko na biso ba congolais tozonga simate parce que la victoire est certaine. To komi déjà na suka to komi déjà ko rafler o ezali alternance politique bino bandeko ya diaspora bo pelisa moto bo tombola toujours mulunge pona toke na maponami biso pe ato tsika na mboka tozo bunda pona ko contraindre batu oyo excusez batu oyo bakoya na mutema mabe batu oyo bakoya na makanisi ya moyibi ya lokuta pona ko distraire population congolaise. Excusez ngai yango wana toza ko rappeler ba acteur politique ya opposition ya majorité na maponami ezo ya peuple congolais fongola misu carton rouge pour sanctionner mutu nyonso oyo atamboli mabe. Merci beaucoup ndeko na pesi ba imboka nzamba batela bino pambola bino. Bonne fête, bonne journée de la femme. Naba ndeko na biso nyonso ya ba mama et pa ibozwami nzambe abakisa asunga mboka itambola malamu. Merci beaucoup. Au revoir. Mboka Serge Kindomba babotolio 15 secondes. On a koyeba na mokuse kimia na Congo kombo na ngo Kabila. Mobulu na Congo kombo na ngo Kabila. Solution na problème ba congolais et au départ à Kabila. Ye moto ali blocage Kabila c'est lui les zénité ya malais a wanakati ya Congo. Ilobo yangana ko bangwana na pesi mbote na ba diaspora nyonso bato babundaka bitumba changement boye bake bokonzo to bengi l'état contre le peuple congolais ana mayela mabe mayelo ya ye alini ya kokabola biso a comprendre que to sangani que leadership po to akana mituna tongo midi poko tobi awa ekumbaki national to bengi le guide akufi Tshisekedi nani wakochaba na Congo na mapeko ya Nzamba okeli biso mawana mituno ya biso réponse ya pesi ba congolais ya leobe elombe mobali Félix Tshisekedi yango moni bokonza Kabila na nzelo ya mabe ya mayelo ya mabe akanango atindela ki biso bato metoko mota bango lisu likolo lisu to comprendre que na kata bato na musuba ki na rassemblement ba charger de mission bali boye babato bazolinga ba pesa bokonza Kabila beki pour traverser année 2018 bana biso na kata rassemblement mais mikolo ko ya tokotanga ka bango na bakombo na bango tokolo ba tokotanga bango na bakombo na bango neto déjà na tangeli bino tango aka na bolo kwa makala asenga ka bokonza Kabila pardon yokelanga mawana kokufa lolenge onali soko kotisinga ne sikabo boni olingo bomanga avant bona comment obela attention bokonza Kabila yokele mababi ale bima yango monita une opposition azokoka vi wana tabi
na ba kite ke via matembele akande chaque jour na IDPS ya mesana ki na opposition bali akasa kitere aye na opposition ya peuple congolais ya solo ekambami na kilo ya bana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci, mesdames et messieurs. C'est par cette dernière phrase que nous mettons un point final dans cette émission. C'était bien là. Monsieur Serge Kindomba. Serge Kindomba, comme je vous l'avais dit, c'est un membre du rassemblement. Ensemble, ils étaient ensemble sur ces plateaux avec Maître David Talaja. Maître David Talaja, qui est l'un des membres du mouvement congolais debout, mouvement citoyen, coordonné par Messieurs Syndicat Dokolo. Mesdames et messieurs, tout lundi bango vraiment na analyse na bango, ba pesi biso vraiment éclairage par rapport ya makambo oyo nyoso ezali ko salema ya ba cotisation, c'est-à-dire totika mwa muke propagande, totika mwa muke publicité na ba soutien oyo tozali ko sala en l'endroit ya famille ou soit ya ndekoro ici boye bana mboka soki olingi ko soutenir libota ya ndekoro aussi okobenga bango na nkuku okosala geste na ona nkuku boye okozala sin moko ya malamu koyoka bango koloba ba déjà ba na kati ya rassemblement ezana ba chargé de mission en croire ba invité na biso ndenge balobi ba ye na kati ya rassemblement rien que pona kozwa ba makanisi nyonso ya ba rassemblement komema yango na majorité enfin que majorité eyeba lolenge boni bakokai kosala po na kozwa babeki oyo komema bango na année 2019. Mesdames et messieurs, merci vraiment pour vos soutiens. Là, Maël Sadiki qui était derrière la caméra. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Kiandankala, Twende. X-Bass.